Abonnez-vous à Exemple TV et n'oubliez pas de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, c'est parti. Na yebiso lelo na panza po ninge pese panzani vidéo to di ko salawa ya sika biso to préparer photo ka matoto bino ata to ko tiango na YouTube ata le pa na ye o be pa na nga mais to bimisa yango pe to tiango na ba CD na biso po batu pe ba se retrouver po pese mais moto ka ko ya monter na ka biso atinda ka vidéo na to monika to pa na ndako na poto bazo benga biso mais bien c'est grave il faut louer il faut mbongo donc yango yo moni ba kombo minene zalia wana biso na bato ya théâtre ben bona ni basala ka groupe te la nyango yo lingolo ba anglais ngana za anglais te na ko ipe ko lo ba lingala bo balori yango na français na ba anglais na bino ezala kana boko bako basala kanini ba traduisa ka ngwa wana lingala eza nango gravité plutôt eza complexe soko na tali bango ndenge bazwaka na ndimi te nako yebisa yo soko na tali bango ba comédien na bango ngai te nanu milongola nanu bango so bazwaka wana motali ke so gazate c'est pas ba comédien siko kamata siko yo soit bodo soit elombe soit masumu kamata ngalufal kamata kuedi kamata mama bomengo kamata mama linga kamata yebisa bunga neti mama mapasa wana babinga kasoko mama mapasa izaka pe ko bone pete bilo mo bochaka ye kaka mama mapasa soko il faut na mona il faut babenga ile mususu tata mapasa mais ko mama mapasa mais alekimba le somote te rivalité tanga na bandile musuye pena na bandite po yeba na kite to complètement longola ka complexe to za ka ba complexité. Mais beaucoup de gens parlent pour la radio malgré que c'est pena pour la télévision pour gagner en habit de pas quelque chose de ma organisation. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à 40 ans de carrière? To gagnaka combien ba pesa ka biso wapi te moi muke zali na mayele ozala mayele ozala bitodi oso tambo bitodo tambolaka oso mona ya bobinga nga ya Freddy oso mona ya Freddy na kata boîte oya ke pana nga oye binga bien c'est bon maman Balosombo oso mona maman Balosombo bazo bwa kaina ba DJ oh ça c'est l'entrée de maman Balosombo oso mona nga na boîte. Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a ça périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Babi vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, ndé toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire. Voilà. Yassika Eye, exemple télévision et Boti Barési Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci beaucoup à ma fanatique au Bolingangaï. Barési Baza TV. Donc bébé TV. Ils ont rien que pour la production de vos artistes comédiens. Kuna Bouandozo Kakaba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barési Baza ya bino mopandi sango ya solo na salé bino Barési Baza TV. Mama, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh c'est plein de savoir-faire en anglais. Oh lingara musalo na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barési Baza TV. Place par comme s'abonner en rouge au cliquer qu'atteint au moins la cloche moko la notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner. Au cliquer on finit na toutes. Bon nous on va gag. Ba télé-réalité y a artiste. Ba vie réelle y a artiste. Ba télé surprise y a artiste. Bon nous ba film congolais y a artiste. Donc ezaki zéro bêtise mais la préférée na changer comme Barési Baza TV. Ba te belé ba retourner zéro bêtise na longo la kiango. Et comme Barési Baza TV mais
zéro bêtise eza kuna. Donc kuna pas de bêtise, zéro bêtise na kati ya Barési Baza TV. Pas de bêtises na kati ya Barési Baza TV. Bon nous ba film éducatif. Oh bon notala ngo papa maman leki bana na salon. To bona biso Barési Baza TV. Bo ça na RRT. Barési Baza TV, bébé TV. Barési Baza TV, chaîne YouTube na bino bino actualité, théâtre congolais, film congolais au Bourgogne en bonne et due forme car à la Katia Barési Baza TV, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Yo poyo ki sango, partagez sango. Yo poyo ki sango, partagez sango. Ba tutu ya kati exemple de télévision, boki mape mbangu na Barési Baza télévision. Ba amoureux tu ya théâtre, ba tutu botala SB TV, ba tutu botala Belleville TV, ba tutu botala Naomi Barcelone TV, Fanny Massoudi TV, ba chaîne tout est diffusé ba théâtre, ba Leke TV, ba tutu o ba diffusé ba théâtre. Alors, boki mbangu boki s'abonner pe ni ya Barési Baza TV, ya Sikaye. Barési Baza TV, l'excellence, c'est nous. Le savoir, c'est nous. Le bon travail, c'est nous. La qualité, c'est nous. Barési Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti, abonnez-vous. Je vous aime. Je vous aime. Abonnez-vous sur Barési Baza TV. Bye bye. Bonjour à tous, bonjour à toutes les chaînes qui sont ici, donc ma plateforme est sur les Awa. Aujourd'hui, moi, Barési Baza, votre humble serviteur, je serai passé sur ce plateau. Il y a différentes chaînes où les Awa, Nazana, confrères et consoeurs, Nanga Awa, Chadra Kakanga, Ifalon Bitodi, Aïcha AON, mon frère, le nom Ben Mavembe. Voilà, et puis, exemple de télévision, il y a aussi deux Karibachia. Aujourd'hui, bon, on a des bossos dans la droite, Nazana, il y a Freddy Mbalio Sombo, Maman Mbalio Sombo. À Bengsi Presse, à Bi, à Zala Maramoroloba, pour que tout solo, la presse, na bino public au Bolingara, Mbalio Sombo, 40 ans de carrière, ils ont été, donc il y a Frédéric à Betiso, 40 ans, Mbiaka la Moussala, donc il y a Koko et Belé, au Babimi, Mikolo. Alors, toujours avec mes amis, confrères et consorts, tout ça, la série de questions, mais avant d'appeler sa parole, tu peux il y a Frédéric parole, à mes campeurs au Lobela. Fanatique naïe, au Barota, au Freddy Mbalio Sombo. Bonjour Balési. Voilà. Un mot gentil, n'a pas tout sur Barota, au Balingarayo, de partout dans le monde, pour que tous les cas, la série de questions par rapport à journalistes ou invités par Olilo. Bonjour, bonjour, bonsoir, partout dans le monde. Il y a Freddy, Maman Balio, Bomesana, il y a Sepedi Sarabino, il y a Baleki, il y a petites sœurs, petits frères, il y a Vénios, surtout, il y a Mokimo Manapesibino, bonjour, bonsoir partout, les États-Unis, Europe, puis partout, vous allez plus précisément à Congo, Mboka, on a Botan, Mboka, Bakoko. Les lots, il y a Sengo, il y a Sengo, il y a na bengisi bandeko na ngai oyo bango pe ba bengisa ngai lelo ngapi na kangi bango catch na bengi pe bango na sepeli vraiment na petite sœur na nga propre Falon Bitodi. Merci vraiment na Ben, merci na Chadrak et puis Balési et puis Bécaré. Merci vraiment na ndenge botiki ya na binote. Merci vraiment na tchebino ma kata motema. Lelo na bengi bino lelo po boye bisa bateau puis nous ne pouvons pas peut-être comédien mususu be baninga na nga artiste ya théâtre o babenga biso bato maboke ba yeba ka valeur na binote ba yebi valeur na binote mais ngai 40 ans ya musala oyo na bandi na 16 ans de lo 40 ans c'est belé yango ekoloba mananga kaka te na bino on a ebi valeur na binos ngamba le sombo aussi qu'on a mi filmé na mi tuna ba question non sans bino biso ba koyeba biso te lelo na pesi munene na bino na lakisi mukiri ke bango nde sans bango eza biso lelo na za besoin na bango po basali la nga musala nga na sengi bango na bimisi album na nga aussi là déjà ba fanatique merci na bino. Et c'est comme ça partout dans le monde, beaucoup de Kabilo, ni a Frédéric, parce que nous avons mon ami Zoto. Et puis, surtout, nous avons mis pièce na auto nazo bimisa siko allo téléphone.
nakanisi partout dans le monde bozwi déjà affiche wana et puis bandeko na ngao bazali baza déjà na affiche wana nabengaki bango liboso na bango na ye na ngunzami mpenza ke bango nde balobelela nga eloko wana mpo nga moko na okoka te. Merci. Voilà, merci beaucoup ya Freddy. Allô téléphone de Génération sur le marché, pièces aux autres préparées, puis un album de Jolobi. Donc j'espère que confrères et consoeurs dans la Yoki, Toro Banana, qui serait des questions par rapport à Oya Freddy Aloubel, 40 ans de carrière déjà, et puis il y a un album, puis surtout il y a Freddy Nakacha comédien. Mais tout le monde y a un album sur les marchés avec la télé Bima. On a évité ya Freddy, bon, la question est ça y a bino, fallant plutôt de Bazali, donc tout Banana Mobali, Shadrach, pour se présenter, quand on est au salaire, et puis tes questions et pas à Freddy. Voilà, merci beaucoup, Baresi Baza. Ici, c'est vrai que Kakara est le million de la presse. Afrique, comme on l'a dit, ils avaient une maison de l'excellence. Et alors aujourd'hui, tous en a Freddy Malusombo, comme avait dit là aussi. Et mon père, c'est à place tourner un peu, le mec, comme on a sur le même. Alors, tu vois, le lobby, aux autres, ça album. Freddy Malusombo, artiste et musicien. Et alors, pourquoi nous s'est transformé comme un artiste et comédien? Pourquoi nous s'est transformé comme un musicien? Merci Shadrach. Nanimina s'est transformé Nazaraka déjà. Pour biso tozab daloba ki yango bien. Biso touti na libumu ya bana ya minzoto wela wela. Biso tozalaki bana ya minzoto bana ya badanga souplesse fasco babika ki trio da soufa. Touti na minzoto wela wela. Alors ngana bandaki na ba dramatique au théâtre au lelo to sala kayango nonga na uti na opérette. Opérette ezalaki bozo yemba nzemo meza comédie ezopesa pe message oya yebi minzoto wela wela te loba peut-être bano ba yelelo mais ba oyo baza partout dans le monde oyo bazo mona ya Freddy liboso na bango esalinga bien biso toza bana oyo to koli na musique ezaka lelo te bokoyoka et puis bino bokozwa déjà ba image wana batu ya liboso eza bino moto bokozwa na kopesa bino ngo lokola semaine wana nazoke nikopanza ngo na ba télévision mais nzoka bino bozana ngo déjà moto bokopanza nga na yeka liboso na zapenda comédien musicien biso toza nyoso tu biso toza to kaboli te ndelo bana lelo baza limité biso te mais okoyoka nzembo na koyemba te ndenge oziba yemba ko fera yemba ko ericha yemba ngaza na mongongo wana te mais tambola toleka oya biso ezali tambola toleka donc okoyoka okondima te ya Freda yembi na yembe na kishibe nana ndima yeke na koyemba ndenge wana na yembaka ngana za na voix te o soko yeni ni te mais na yembaka na l'équipe ba musicien mosusu ba yembaka na leki na bango wana nga moto na lobby mais na ko tanga komona donc naza musicien na yemba naza musicien naza artiste et comédien mais na sala ka banzembo ya comédie eza ya comédie musique nde ya comédie eza ya te o na yembeli bitodi elulanga yete okoyoka neti nzembo ya liboso eza titre phare ya album nanga eza cigarette na teyi bandeko batika komela cigarette okoyoka yango et puis na obakela bino lelo lebo kenga ndako nanu mutazi yango te po ezaka datinaki muke pesi batu posa même batu poto base babimi falo tindaka nyoso mais nanu ebimite parce que il faut perso na ole style na kayango yo muto koyeba style yango na yebisaki yo muto koyeba style nini oyo yo muto koyeba ngai te yo koyeba style nini oyo ya Freddy ayembeli donc na tango na bana koyemba na ba ya mangana mami lela boy na yembi bolingo bato cigarette bolingo ya suka te bolingo ya bato cigarette bolingo ya suka bongo toko kutana wapi nasana po bolingo eleki bato ya cigarette eza te namonaka yango na balabala epesaki nga inspiration. C'est ça qu'on appelle un artiste. Au fandi ne sika ya bato mais ozoyeba eloko nini ezosalama donc soko omona moto yebi yete mais moto ya cigarette azosenga moninga wana moto nanga tambola nalobaki yango bolingo eza pa bato ya cigarette soki ezaka bolingo ezaka na biso bato nde mokili oyo ebonga nalobi yango mpe na kati ata taf bakabadaka taf ezali mikobelaka ndako omona oyebi moto te moko osenga ye cigarette bolingo wana mais nani akolinga apesa ye mwasi na ye mais cigarette bakabanaka mais suka na yango ya cigarette tokokuta na wapi na sana ale ne olena sana vocalo bango batu bayembaka ngali bana yango te o yanga yali vocale yali na sana ndoko pa ndo yango
Voilà, c'est bon. Voilà, Falon Bito dit des questions et pas à Freddy Maloso. Voilà, il y a Freddy. En tout cas, d'abord, félicitations à l'initiative. Mais de ma part, la question, c'est comme là où c'est compliqué à toucher, c'est les carrières de mon guitare. Or, vous êtes parmi des rares artistes, aussi, c'est Silogon et Kanaka. L'autonomie, les musiciens, en tout cas, il y en a beaucoup qui causent dans ce téloco et ratatata la bastate, batiaka. Au sein qui déjà des mots, on le voit dans le mito batouizati. Le découragement qui a été, on a trouvé une initiative tout et signé un album. Pour tout niveau de conseil, ma première question, répondre comme ça, je vais continuer. Merci Bitodi, merci pour la question. Olobi na je comprends bien. Olobi soko moni ngota komiko kenengambo na ngambo kakare de bani kosira. Nzoka nde komiko mata. Komiko mata pona nini? Ngai nazali montoyo. Olobi nasala ki liboso nzembo ya liboso. Na otaki kolobawa. Na lobi loboko moko esukola ke lobite. Ngana koki kosala. Mbaloso mbazali lokola qu'est-ce qu'on appelle ça? Mbaloso azali lokola produit moko boye. Lokola savon moko kombo kingandi. Savon wana basali komo na yango Bitodi. Mais monto ya sala ki savon wana azana bato yo batie mbongo. Pour eloko wana projet wana se réaliser. Alors ngana sali oui, mais na kolonzembo. Na ba producteur pour na lobi awa ça producteur azaka na yete. Yango moni tozo bundaka ndenge wana. Soko ngam moko nazana ba moye wana Bitodi. Na osala ngo po nazana souci ya musala na ngai. Na lingite na kita, na lingite na mat. Na uti ko sala vidéo. Bitodi obeta ki solo na ngoti. On a quatre confinement, on a bêti bateau vidéo. Et puis ma solo, il y a solo ce qu'on a eu à l'autre téléphone. Alors voilà mon toit na zo kita kaka. Tokoti. À l'autre téléphone. D'ailleurs à l'autre téléphone, titre fallait à ça à l'autre téléphone était. Fallait à yo kaka kaka po, mututo so ba kaka po. Allô, wana pe fallait mutasala. Ah ben non, ezaka kamakambo. Tango yo moko lobia wa crinyo so yo ngai Bitodi na salaka et bima na bimisi ebele a fini mwana. Comment va porter plainte par rapport à œuvre au droit d'auteur. Comment un sous-musicien musicien pour comme donc c'est le théâtre ça prendre mais vu ma camondé comme okende là. Peut-être ça titre album ya. Ah ya yo ke na ngosala yo 100%. Ah yango wana Bitodi donc oyo ya biso ba commander lokwa bobenga ka biso bata maboke. Donc soko ngapi na salaki yanga kiri. Donc itango bango baboka kanga fona ah opesinga mayere. Wana ngapi fona kene na ko na bango plainte. Na ko zula ngona pibina zula bango plainte. Ezate yango eza bolingo. Oyo tokato bakisana kana ko bakisana. Omoni na jibe na pesi ele beli na pesi ebele na pesi ebage soit et ça passe. Iningisa mokili. Mais loko na ndimaka yepo batuni ezo abino eza yambale. Alors échanger nan na bimisi wana lobi eloko mbali wali yaka ezali ba tatini dindo za wana brief za wana singa eloko mbali wali yaka yo lingoli yango toko kende longo singa mateme oya bimi na ngona wani fale na sake ready wani fale na kende na kofunda alors le ba cri ndima moto atata afini mwana elitia boka kiyango c'est le yopa boka yango wana ifale na kende kofunda mondelo na katikati babenga ngakutu na batu ya nini oye bakanga biso nani bato asensible bayiba bifo oyebisa biso tina ya mondelo na katikati kana oh même na stade mondelo ezali po équipe ezabo équipe oyo bongo centre wana ezani ah bon mondelo alors si on comprend bien au sali au ministère de moment parce que je devient 40 ans dans la carrière très bien merci ouais est-ce que nazo lela ka tango nyoso tu na lobi baya ba sponsor baya soko musicien okomona baye ba matisi bariba banderole mais maman Mbalosombo oyo asepelisi moki pendant 40 ans natamboli partout au Europe wapi natomboli ba drapeau côté nyoso tout congolais les rwanda zakina no zaïrois tie comme congolais siko na anniversaire nanga bo sepelisi ngaite po bala nanga bakoya ko tuna nga papa osalaka nini. Alors lelo neti journaliste moka uto tuna nga soko lelo sepeli mwana na moka kolanda musala ote na lingi yango tamukete akolinga sala yango te po nga moko soko na bunda kite na nganda la wapi na terrasse
Alors, nasali yango pona ko dédier 40e anniversaire nanga ya musala nangai et puis nasali yango na tei bato boko yoka ngo eza makamo na kende koloba te boko yoka yango nasali ripe banzemo bato mosusu ya bakombo minene boyebi nasali ribango mais na yembi nini po bolingo basi bayemba makabo yemba na tali papa pardon mais na yebi ebele nga koyi koyembela meme kechi na olati nakoki koyemba kechi na yo olati oyo nayembi nasali nzembo mpo na kechi ya bitodi alata te mpo na nini foto nanga mpo na nini mpo sa yango olinga koyawa te yango nde moto ebomi makolo na yo ifo tokumisa yango mabe na yango kaka mpo epesaka merci te okomprendre likambo yango donc artiste aza ndenge wana nga naza ndenge moko te na bango te tozaka biso tobaka teatre me tokeseni moto na moto awuti kote na ye nga nawuti wapi nawuti na minzoto wela bongo yo owuti wapi soko moni na clip merci embangu grand réalisateur ya mboka oyo oyo asalelaka bato ebele nzembo ya jibe moto afilmanga clip mobimba belesi oyebi ye belesi ayebani partout grand réalisateur nasali tala kaka nafutaka combien bafutaka nga combien mpo nga nafuta combien donc nazobundaka kaka mpo na susi ya mosala na nga oyo esala lelo ngai oyo nazala nabokola libota na nga na mwasi na nga na bana donc ceci susi na ngai yango wana lelo bato bamboka mosu eleki biso na mosala te mais na organisation baza na baartiste baza na baproducteur ya makasi mboka na bango etie bango poids yango moi lelo bazoloba est-ce que bapiese na biso otyango na Nigeria otyango te ya biso awa etondi problème ya langue bongo moto lokola nga ndenge na yali awa donc namona tableau noir te langue yango yo lingo loba anglais nga naza anglais te nakoyi mpe koloba lingala baloli yango na français na baanglais na bino ezalaka nango bongo bango basalaka nini batradisaka yango awa na lingala eza nango gravité bitodi eza complexe soko natali bango ndenge bazwaka na ndimi te nakoyebisa yo soko natali bango bacomédien na bango ngai te nanu milongola nanu bango nyonso bazwaka wana motaleki sobe aza te epa bacomédien sikoyo kamata sikoyo zwa bodo zwa elombe zwa masumu kamata ngalufar kamata kuedi kamata mama bomengo kamata mama linga kamata yebisa bunga neti mama mapasa wana babingaka soko mama mapasa ezaka pe komone pete bilo mo bochaka ye kaka mama mapasa soko il faut na mona il faut babenga ile mususu tata mapasa mais ko mama mapasa mais aleki mbalo sombo te te rivalité ta nga na bandile musu ye pena na bandite po yeba na kite to complètement longolaka complexe to za ka ba complexité mais beaucoup de gens ba ko ba que malgré vos pena na boina télévision au gagner na bino pas quelque chose sur le monde de organisation qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à 40 ans de carrière to gagnaka combien ba pesa ka biso wapi te moi muke ezali na mayele ozala mayele ozala bitodi oso tambo bitodo tambolaka oso mona ya bobinga nga ya Freddy oso mona ya Freddy na kata boîte oyage pa na nga oyebinga bien c'est bon maman Balosombo oso mona maman Balosombo bazoboka kaina ba DJ oh ça c'est l'entrée de maman Balosombo oso mona nga na boîte pour biero bakosomba $10 awe za 2000 ah on a Willy awe pa ya Ipali donc non il faut moi frère moi frère lève l'accent que moi loco structure il faut vous rappeler ba mona yo bongolo binatongo tengo senga baninga lipa voilà donc Bento questionnaire voilà merci beaucoup pour la parole abordée maman Balosombo ouais petite question par rapport il y a la double casquette en même temps artiste et musicien et puis artiste et comédien donc c'est à nous de nous dire on se sentira mieux dans la casquette artiste et comédien l'artiste et comédien et les lots ont déjà 40 ans d'existence vraiment félicitations merci merci Tonito, qui est un tout petit peu de précision
merci Lekinanga Ben. Merci, vraiment merci. La question qui toque au pénal tout n'ingai. Ba difficulté eza ebele. So on a lobi difficulté ni. Ya liboso na no. Ozo sala mosala na yo. Toza na bana bato. Chef na ngai wana. Après ngai na la mama ye wana. Aza mwana na zui mukebo eti. Lelo aza su mwana te. Parce que comme chef na katanda kuna ye na mwasi na ye na bana na ye. Aza na moto azo bokola lingomba ebele famille na ye. Nana balite. Mais lingomba mobimba. Azo bokola difficulté za munene parce que tokoyi koyoka na ngana ngana to poto ko ma pièce to fana kale musu 6 jours ngana to bimate za succès makasi tantini lindo ngai ze sengo izai pa na ngai mais bomoni ye wapi yake no sala groupe moto akobule boya santé ngana okangena makasi te ba misu pe bakena na bango ba yebi pe ndenge bakosukela te pona awa azo tamba na ba fatire azana à l'aise ramunioso avoyagaka pe ngana za moto na kala ka moto te nzamba pamboli ye po ezalaki yango wana alors ngai ze sengo izozo ngaka epana nga avoyagaka mati pa vyo eloko liboso na lobana ka keba moninga malamu eza Yesu. Maintenant mosala na biso oyo difficulté za nini okozwa bana ya bato awa po to kene nano exemple zobi bombalo to sala pièce na zamba to longwa ka to keba mekao to sali 30 jours na kati ya zamba est-ce que yebi pasi nini to na bana ya bato nyoke zalaka na zamba mais menenge to kai wana moto moko ta ede biso na yebiso lelo na panza po linge pese panzani vidéo to di ko sala wa ya sika biso to zo préparer photo ka matoto bino ata to ko tiango na YouTube ata le pa na ye obe pa na nga mais to bimisa yango pe to tiango na ba CD na biso po bato pe ba se retrouver po pese mais motoka ko ya montera ka biso atinda ka vidéo na to monika to vai na ndako na poto bazo benga biso mais pièce grave si on na zo tunda José Mondango masana ngaza na Paris banani ba père basi baza na Bruxelles baninga nga baza na Autriche oh mais yamba lo pièce kitoko boye ndengeni pièce ngondi o vidéo na bengi tata mais pièce tei elimu ndengeni nana ngam tini pièce na biso bobi ozotala ngo mais yango ozotala ba tie yozemi banini oh bokangela ngo nini yango botini la ngai batinda boy yango batinde lisusu to kanenga na oloba batinde diye to luka chaîne oni nezo la kisango to tala boy lumière TV le watangi komona ana problème na biso très sérieux nzoka monta mema ka yango nani muntu ya montela ka biso atindela ka yana ye kuna ja yebisanga biso gagner nini parce que producteur azate tanto ndo bimisa wana na bana ya bato soko yebana ki nzambe ne muto asali ke bamona batinda biso bongo soko bano to sala ka baba mama mikolo bazana biso awa bazana mibali na bango bazape na bana na bango ngaza na souci nga nzambe pesa biso ata producteur malamu pesa biso ata sponsor po bato baba na ngaza mbalo sombo nakobenga lelo bitodi lelo bana no ba leta otindela ngai po ba yiki ana bango nani mengala pona senga na okoka te nani ngaka zwa na motoki na ngai ba producteur bazate eloko liboso yango wana caméra poko ne ko lui faut louer il faut mbongo donc yango moni ba kombo minene zalia wana biso na bato ya théâtre ben pona ni basala ka groupe te omoni la mama ko kisifenta eza boy okoza na $200 na nango na poche menda kunangela linzala oluwe caméra oke na bana batu na zamba fo balia na mutu na yo musutu abeleli yo boyebi na kisasa bazongi ko totini mutu bozonga na ye basali traitement titi azongi na biso susu aju bakisi azongi yebisanga ba risque tozo jouer boye mwana bata kueleli na nzete bon la salaka wana yesu kalobi oh praise nazo yo kalokelo loko moke ninga nanga tala nyoka yebisanga soka swaki mwana bata bo tuna nani oya lekisi ye nani kapo bo sepelisa ba famille boko sikoyo moto moko individu moko boy paso biso to moni wana to atek atindi yango pa yaya na ye yebisa biso to sala passe za partout biso nyoso to moto comme eza ma ko to lo bate le loko ezate so ba bandeli mokiri na ko boya ko za congolais to comédien na congolais non sombale
Voilà. Merci beaucoup. Maman Balosongo. Po ya tinda ki yango kuna ya zaki nani Nigérien. Congolais. Ben. Est-ce que les locaux la producteur il y a hier on a des bâtiments et interpellation pour ça les deux là soit oui baniko professionnel ça société voilà pourquoi producteur bâtiment bien ba producteur bakimate po producteur oso monanga net na ba kambo ba gago ebimi lelo oso monanga pende belé oui na salaka mais avant vous avoir ba très bien l'air wana ya ki ba Diego l'air wana ya ki ba yebi valeur to pesa ki mosala biso to alaka tango biso to bimisi Sarajevo premier producteur na biso za Shabani record disasi hazoyo kanga abimisi a pesa biso combien pour qu'il na 45 minutes wana ya Sarajevo agro bimisa na poto oyebi ba mnofuta biso combien elle wana $5,000 biso to tourner ka pièce Shabani a eu $5,000 et à ma kelele te ça fait que azoya na une enveloppe à pesi mais ba non ba yelelo ba ye ko bomela biso musala oyebi loko nini ba tourna so ba sali ba biloko lo ba zo combien ba opesa ba to combien yo ngana ko lo ba filmer na ngambo ba 13 épisodes na ningi faut pesa nga $10,000 na yebi munene na ngai na esaleli na ngai na nini mais moto moso aleki na sima do ya zo senga 10,000 ba to ina 2,000 to sai na biso ngo maman ko kuti ba céder na victoire comme ça fa ba obwaka ngo ya ko bwaka 100 francs 1000 francs osana abombe biso musala ba yebi valeur ya musala te mwana mususa botama ya mwasi avana kai pana bango lokola molimo ya kindumba na mutu aye na tele yo kamata lo ba jwa mwana moko mwasi lo ba film moto osala oyo na tongo yo fo la muka ndenge ba bitodi ba muka na tongo ajuri puta tiawa ajuri pe litambala kandi po na tongo soka linga kende ko sukola na limite bitodi akolata ndenge alati oyo akoti na yango na bagudi akota na ngona kati ya kikoso non akota kuna te ben akozala na liputa obe suemen soko azakana ni douche na ye na ndaku azana eza obligatoire eza na elamba oyo kikoso eyambaka bato yango mona nga nalobaka nga naza kikoso namona nyonso me mwana masi bana basi ya lelo soko olobi ne kaka omoni piese oyo ozobanda na olambuki na ntongo tie swema wa boso wana te po ya yeli aza na likambo ya théâtre te ye aza na makambo na ya yeli kindumba na tongo mona mutu alata maneta tia babiloka matoi na babiju na banini aolinga te abionga na osala na wana te bayebi tina ya musala bayeli kokota te bayeli na bango na kindumba mibali bayeli koluka basi ezwa lisili wana. Mais en parlant de ça, on a une question liée dans les locaux, beaucoup plus d'artistes, surtout d'artistes étrangers, on va commenter quand on va streaming, on va YouTube, Spotify, mais bien beaucoup plus vous avez focalisé dans la TV, la mission. Peut-être que les autres CD aujourd'hui, CD maintenant, pour dire comment vous été comme un sauté, c'est presque partout dans le monde. On va remonter quand même la streaming, la Spotify, la YouTube, les autres. Mais naïveté, peut-être une autre dans ça, dans le monde virtuel aujourd'hui, numérisation, vous avez un cité, à moi, on va produire pour autant. Si on a produit rien, peut-être on a pas ça film, mais on a dépassé peut-être $10,000. On fait tout le temps, vous avez battu dans YouTube 700 000, alors que $10,000, ils ont quitté. Producteur Shadrach yemta koyebisa oke abimisaki $10,000 bongo atekite ozalaki naye yango wana ezali kozanga koyeba ntango mosusu nga mpe na makasi na kosala mosala na ngai me na makasi na makambo oyo olobi te moto nyonso ayebaka nyonso te naza makasi te yango na se pourkui omonaka balobaka zala na bato moto aza makasi na oyo moto oyo akende olukaka bino bamarseille eyo ezaka anga te toyebi na biso yango est-ce que yo nimaki mbala liboso lelo ke momo na mama mbaloso banda boma na théâtre nga nabenga bino boye toyi kosolola eza makambo ezochanger tozotala mpe non baninga tosala ndenge nini moto oyo abimisi ide na biso ke non mbala soko tosala piese na biso fo totia bafiche na biso topanza yango partout dans le monde bamona ke la mame elingi esala eloko boye ye wana abimisi alobi prese siko tozotambola na boye omoni te yango nalobaki na bi na pemi nazwi mpe mwa motu oyo nabimisi ebele me nzambe ayebaka motu na moto oyo ya tindi abi prese tosala boye ye abimisi ye mpe abimisi nzembo na ye ndeko oyokambata nzembo yango totyango kaka wasali nango
po ezaka moko abimisa yembi Laura Sokoko le pétrolier ngana yembi cigarette na yembi bato mosusu ye baza suna mosusu azo yemba ya mbonda ali mote ezaka lama to take bango tout wana pe siku to ya to za to bando sila ndenge bitodi alobaki tozo contribuer pour nzembo nyonso to ekoma lelo misu na yo kakawa omona ka nzembo ngo bandaki tisuka bayemba ka bêtise na bêtise alors biso tozo yemba nzembo balobi ndenge bato bayembaka kala sofele teleme tokende na commune obomeli nga mwana na nzela ya kelasi ngai komona moko kaka ya mobali na kosuka wapi na bano ya basi bino bato ya makolo mpe boyebaka liboso ya kokata tala ngambo na ngambo omoni batei tala gauche na droite o comprendre toyembi tozolakisaka ke ata toyembi na comédie mais na ekoti mutu ya cigarette wana ekoti mutu te donc eloko wana ministère ya santé merci akoki kozwa eloko oyo abino bayemba oui très bien yango wana tolobi yango lelo po tokokende na yango tokende yango tolobi boyoka eloko oyo. Voilà, merci beaucoup. Ouais, la dernière. On a lobby ebele préjudiciable à la santé. Alors Maman Balosombo, la dernière question. L'invité du coup, 40 ans de carrière, les hommes qui étaient tellement élevés, donc donc à Obi. Il est signé au Yomoko Oma et marqué comme pas possible. les ebele mais moko e markangai les équipages eza ebele nasali ebele bilokota lokota nasali nanu akufi na maladi ya mokomboso nasali video nasali ebele point d'interrogation tosali nzungu na le secret de la mafia banini mais équipage yango moto 12 apôtres ebimaki kutu toteki yango na eumela kutu te oyeka kiti lelo na aéroport lobby esili tout port mais moto oyo abimisaka kimi na mbongo ozoyoka comédie ya mboka vrai comédie nakosala mpe nzembo wana moto abimisa le producteur aye amoni etekami ebele alobi te tobouge mbongo oyo te toke tokende kobimisa lisusu esala ebele bongo toya kosolola bien ake na mbongo mwisi ya zaza tina moko tobimisa kombo te azoyoka aza kutu mwana mobali te mwana mwasi aza mbangu moko bitodi aza na mbangu moko azaka na sine na sambela na biloko wana azaka na sine oyebi voilà obwaka elongi na oyebi rapidement parce que le but de la comédie, même si la comédie, on peut se éduquer, là c'est particularité comme album yango na albaki na yo na tchaki titre na phare ezali cigarette non album cigarette ouais particularité ni eza parti les filles ça wana banzembo neti na kati wana natindaki yodunda kama karoni natindaki yodunda kama karoni natindaki yodunda kama karoni makarena makarena wana ezaki non o bango te non ngana figi pe moto te tolobi pete ke toboyi comédien non oya kosala na ye asali nzembo ezala ne na tina oyembi yango na ntina nini yango botu na ngai yawo oyembi yango na mosusu ayene koyemba ne kada sali te po mama Balosombo ayembaki tikanga pe na yemba na ngai oyembeli yango na ntina nini na biti nini nga na yembi po totika babi totika cigarette ampli nanga moko momeli cigarette totika ite nanga moko na mitei donc conséquence nango na udi na beli makasi yawo docteur alobi na ngai loka liboso ka tika nini nzembo yango yango moko so naoyoka ngo na butunga moko na oyo naomi yembelaka nga moko ozo comprendre
En tout cas, pas na biso penda merci la question les qui n'anga merci. Et pas na biso topo na kamotute. Nga za mama. Oza na esprit na yaza na mayele na aya. Nga na pona kamotute na soko moni na vidéo awa to bengisa ki Boseka ayaraki to bengisi Boseka l'historien to bengisi Sundiata to bengisi Bongos to bengisi Ginola to bengi Momo oyangadiadia to bengi soko sise mame pela asali bango nyoso basali jusqu'à la fin Jojo Mulex. Donc to benga ki 6 personnes ba yeba contribuer na kati et sali pe bango lelo ba sepeli ah pièce eloko to sali yango bato bazo tala bazo benga biso no pièce kito tala ka to 6 pièces na 13e épisode bato baboyi to sili sa pièce oh non beaucoup si ça mon ngwana te oh bozo gabité elenge ti malamu e kata na bo regretter nge bozo regretter ke boya ko lwa bo eleke mulaye nenge edimo asalaka omona 60 épisodes muyombe bosh omona 60 ngana bi papa 60 ngo sikole boko tuna e bandaka ndenge nini na yebi na batu na yebite donc nalingaka mbalo to ko benga to ko dénoncer bango wate eza surprise po ba yebi na bango te sikareti to tina ya allo téléphone to koti pena na kati ya téléphone to lakisa mukili ke lelo biso tango tozokola to yalaka soko mama biso avandi boyenga na vandi na uti classe na vandi boyenga to lelela e biloko po mona pena ko yo uti classe bongo kuti ba otuta pondu na bandi kolela nzala wa mama na biso bazokanga yesuki na moni papa koti na 16h uti musala mais omona mama zo ebisa mutu wa okanga yesuki abi tikanga na kipe papa mais lelo te mobali ya koti na nenga longoli bilamba na nenga le na nenga sololi yo mama wa etali kutu yete what's up José qui peut papa na bino te kasi yebisa pe José mokolo ngwa mekisa papa biso libéré ah mais oui parce que le côté bakipaka lisusu depuis bano ya lelo bano ya miyabo ba 17 à 16 ans ba yebi mokili koleka na yo bitoni likolo ya nini ya téléphone so na lobina bano lobebele bitodi okotuna ngoko yamba ngai makamna osato na kosala te programme kote to kosala na téléphone allo téléphone ba tete ba tout so bozo kango boza la brancher na Congo Web TV boko mona pe to ko bwaka yango na ba YouTube na biso mbalo po oyo déjà oyo yibaki akokanga manaye ayebaka soko nzela ya kufunga ma frontière ezali mikimela na yo déjà to lever yo déjà to kokanga yo malene mais oyo falo na lo bébélité tatini de olobini ni pona allo téléphone. D'abord merci d'abord mon conseiller la reine d'Angleterre maman Somboli Solimoni Matemi Makwaya Nyoko Atembe yazala leader pour leader ndazo lo basiko yo yaza mama kikoso amona bolumbu ya batutu me mona bolumbu kikoso azate allo téléphone ezali pièce moko oyo naza vraiment kopesa nzambe merci l'inspiration mala mapesi biso pona ko te ya bato pona ko téléphone eza pena ba avantage nango hein otokolo baka tete oli ti poto lakisa kaka mabe nyo so téléphone eza na ba avantage nango mais tozo na particularité moko ya ko lakisa ba makambo oyo eza ko komela bato pona téléphone toko dévoiler te parce que ezali œuvre d'esprit o bato bazela batalango mais fils d'annonce na biso soko talango mona tout le monde a na téléphone à litoyi eza na ba slogan e kozala na kati tozo tie na lolenge mosusu donc siko tozo travailler pas comme avant ndenge bato ba yebeli biso sala musala bien mais énergie o tozo bimisa nde tozo déclencher eza danger donc tozo travailler vraiment prévenir c'était prévu de tourner lundi total répétition to mego solanga na mokonzi nde to solanga na en dehors il y a répétition alobi non to tourner lundi te ce qui sengi tous en a 2 dernières répétitions oyo to se sentir pena qui était place au parce que rob tableau musela boye kana rep bosalem sur 2 heures de temps pour na tableau moko pour mutuana bona besoin ça mais personnage ou un casting na biso simbate ana maloba bien mais casting utali taille na ye utali fa jouer moi na intel et simbate
donc tokotia sikoyo mutu na sentiment te na mawa te mpoka toyoki mawa non tozotia mpo mutu ntango atali aloba ke eloko basali bien. Alors nazolance appel na bato tu oyo balingaka mama Mbaloso Queen Mother oyo basepelaka na mosala na ye oyo balingaka mwana ne Fille la Merveille Tantine Lino Kardasha bakosoutenir biso soki baza vraiment na bolingo parce que toza na besoin de tourner na banorme, toza na besoin de tourner na qualité moko boye topesa image moko soki moto atali alobi non il faut continuer filmer au deuxième épisode, troisième, quatrième, cinquième. Alors il faut aller sengo na moto oyo aza peut-être na boutique d'habillement na ye, aza peut-être na produit na ye moko asali, aza peut-être na marque na ye, ndé nazo lancer appel déjà na béton. Ozotala ngai à partir des États-Unis mon frère courage béton donc kota marambo yo parce que to relata béton mais vous allez sengo makasi ceux qui béton batie na marque béton na kati il y a théâtre à l'autre téléphone et vous allez sengo mingi. Alors on a profité que pesa numéro ya mokonzi pour biso ya téléphone biso moko ezate ke obengozi moto mosusu non c'est plus 243 81 81 31 693 donc plus 243 ya wole musheni 81 81 31 693 comme d'hab toujours on a Congo TV à partir de 22h juste lundi et puis rediffusion mardi 9h45 bota la biso et vous allez bien. Merci na batutu o ba soutenir biso dès le début. Il y a des pièces où les cas, on est toujours reconnaissant. Il y a des batouana, attaque comme Misso Bamon a sauté, Misso Batika Pebiso, mais tout ça reconnaissant na bola mon bango. Merci surtout la presse. Parce que presse c'est ça la raque. Auto sali et bimana mission bateau, ba actualiser yango, ba lobela yango. Tokoza la ingate. Yango mona ka tout moment ceux qui presse yana besoin na biso, to sala ka orgueil yo bateau musu ba sala kate. Azu bateke soka komi o azali, eza po bateau moko ba lobelela kaye. Batu moko ba yambaka ye dans la YouTube azo yambona Baraka TV mutulanga tongo donc voilà batu baso bossa na petite place to wuti. Alors on a profité ko ebisabino merci vraiment na nio surtout bosala na obosalaka ata pona bisote pona bandeko mususu mais conseil pe ya muke na ko profité ko yebisabino na bandeko bazotala bataka titre ya likambo eza. Merci beaucoup. Pour o dozo sala wa omona kuna mutaki ko koma Mbaloso matikali mutakala. Donc voilà, je ne sais pas de les allons les gars. Merci beaucoup. Un petit mot de la fin. Au public nyonso. Maintenant qui moi éclaircissement ba te belé pour le baye bino bouta na minzoto. Peut-être pas no ba bota lobby to ba bota ba linga maman Mbaloso minzoto wana ba baye ba minzoto. Et ça qui vraiment ni et puis dans le mot de la fin et puis à l'autre téléphone. Et on va déjà quand diffusion. Merci Bena pour na bino nyoso. Merci vraiment na bandi no mbote le sou ndenge na moni mwana na ngao tolo bana na précipité na États-Unis béton. Donc béton donc au moni que na yipsa kibino Lex Lumina donc eloko yango to senge pa bato nyoso bazana na foi ya malamu. Ba ya toza to biso moto ko kate toza pe na makokite boya ko soutenir ba toza ka pour na makokite mais pe na ba conseil na bino et ko sala biso pe bien. Merci vraiment na ba journaliste bino nyoso to nzamba batela bino ngai na ko za la première ko bosa na bino te jamais. Alors bon eloko ngana lele pa na bino nini bo sala na ka promotion bo lobela bo lembanga te ngaza ya na bino naza de konabino ngazo ka bino baleki na ngai baleki na bito d'azaka moi le colombo mais là on a regretté qu'à on a bien qui va na basi pena ba nyoko la ngai mais na pesi merci na Aisha Okoko merci vraiment non nandimi na comprendre aux arande ko ngai puis bito da yebité na salaki rare merci bimbisa na bo salaki mais na bo salaki te pour na yebisa mais na regretté qu'à pour na capage a été mokola obenga ngai na émission na ye na okende. OK. Yo na mwana rien na kokarando te baza baleki na ngade musazu problème nini mais balobaka. Donc il komona bino merci. Boya ngana nika bolobeli na ngai album na ngai et puis na pièce na biso tozo sala allo téléphone partout boko za la bobo sala ngate nazo tindela bino nzembo wana na remercier mingi Benoît Bamanga na États-Unis na Georgie et puis Benoît Mukendi et puis na bosante papi musui na Londres bango so bazo zela Engambe Mbinga na kata Irlande yaya bato ya Bibiche
Ah, ngaye. Bibishi. Donc, il a sepeli, na pesimbote na Thierry Sandala na Switzerland, na bosanité patience à Londres, et puis na bosanité Amoli Mabasa, Massa Nangai, na pesi Maman Nangai José Mundango, ou le canal bis, balobi, à le téléphone. Alors, attaché Mboki, nous avons abîmé Koya, Bobet et Lango Maboko, Soko Boko Sepera, Labino, merci Mingi. Voilà, il y a un petit truc, ça n'a pas à caper la mort à mon pied. Il y a un ouais. Voilà. Azam mingi, azam monument vivant. Azali marque moko oyo a honoré ba maman. Biso nyonso tout temps on a le bac tantine rinda za PDT, ça pour référence ezali. Okoza la pasteur mais soko zangi papa molimbo na yebi tout pasteur dit. Donc nga nazali mwana maman Balosombo. Alors, tant que tu as likambu, il y a carrière na ye, il y a 40 ans na ye, tu as été maman Balosombo, Belinde, Batoba, Misaba Mbongo. Même le gouvernement, où ils allaient côté la biso, Basomba likambo yo, ba partenaire, bato ba mécène oyo a koki ko sala maman Balosombo plaisir, ba ko lo ba ke ngai ne nazali boye participation na ngai zali na luelo showbiz. Basali. Je compte na bateau na sola na bango Ted Tendai maboko banque ya mama Rachel Futa na mona randengo idaka batebele mutu ta kuta na kana zonga randenga ya kite to soutenir maman Balosombo kozala malam pona ko honorer tango az envie Nicole Dimbu mama sociale mama motema malamu tali plateau olobi plateau eza na kati Amérique États-Unis tala wa na cité du fleuve merci na likaniswana merci na ningo déjà oza parmi bato numéro 1 au lobaki ozo pena makambo na maboko et puis il y a Willy Moucheni Koda Mboka maman Balosombo ye o aider ba musicien epelé o aider rapper ba comédien kota likambo ya anniversaire ya carrière ya maman Balosombo 40 ans ça se fête et kozala ezala événement moko inapexité ezala événement moko to sango na bar té ezala événement to sango na terrasse moko té ezala événement oyo kosala mesala mina kisasa muta lubumbashi sombianga lobeki na lubumbashi gouverneur lobembujima lobi na memi likambo yo na mbushima oyo pe ya katanga lobi bongo ban Équateur muta valoriser ba mongo ana mongo ingele il faut tout bukulaka et voilà pekato fait de l'eau industriel bino bozali balisuki bave bodino batutu ba soutenir les kanisi oyo maman Balosombo zanango yango na ngana marteliser bino makasi parce que ezeli loko moko to ko l'exango ina persité alors egoyi ko zala pe na événement ba bengisi pe artiste mo au Côte d'Ivoire ayi ba réseaux sociaux ba réseau téléphone to ko tanga ba kombote ba société Brascol nyonso dans l'ensemble pourquoi pas donc muso aya lo binga na zaka pona 500 banderole na vie Kinshasa et ça problème était baya babenga biso mon numéro c'est plus 243 90 47 64 et puis 323 90 47 64 323 en tout cas l'ex Lumina Boko Talikambo béton Boko Talikambo et Gosala Malamu mingi merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Il y a fallu cigarette. Merci merci vraiment na remercier nos tanti Dindo. Wana penda na ibsaki bino ke Shadrack na pema. Donc et puis na bossa n'était number 1 ya ville na bisaki sasa Chantini Mbakango Bila 40 ans yango ça s'est fait le bas Jibem Piana donc na lelipe ba Jibem Piana 40 ans ngate Weranson 40 ans ngape yango na sepelisa ba mama mapata na sepelisa ba mama ibele bosi boye depengati boye daka pe bato boye depenga ngamoko na okokate alors ba gouverner nyonso partout ba yali maman Balosombo ya bongi maman Balosombo nani alors l'air yango yo ezate ke maman Balosombo alali bongo yo kopesa lupango ngana monaki yango te wana ke 0 donc l'air yo ça c'est fait maman Nicole Dimbu merci vraiment na yebi ko bunda kaka pona yo lobaki na ya Freddy kaka na showbenz ngande na zawana bongo ya kozwa siko e pa ya Temba chez Temba village Temba ya bozali te ba Temba ba yali ba pebele na ba to Lubumbashi Jojo Mandiki prêtre yo yebite ya mbali oyeyo ba Dede Mopasa mon de basse ba Balosombo yeyo ba nani boze belé
mon colonel Patrick Kombe, mon colonel Gogo Zagalo, Maman Balosomboye, ça s'est fait. 40 ans nangai. Et les cas inapercité. La société ya Mama Sanga. Ngana société Mokezali, ngana sali. Si les lona melaka masanga na bango moyen na tanga wate. Alors nakasi bomba mon nakaba yebi pour soutenir l'événement et lobby mutu moka ko zo kaba 500 banderole. Et ça bien. Et que ça la makitoko, et ça la kitoko, bandeko na sa Brazzaville bazali ba Claudia Sassou, ba yalito sepeli sa bango, ba Nina Okemba, la spéciale, ba bazali. Donc Roga Roga, merci vraiment babi moyini mbote, donc mbote. Donc na pesi bino mbote, merci vraiment. Nzamba pambola. Ah, Motoazong, c'est la ganga Azali. Voilà. Merci beaucoup. C'est la deuxième fois. Pour aujourd'hui. C'était là, il y a Freddy Balosombo. Pour eux qui m'explication, donc, pour partager, pour liker, pour zéla à l'autre téléphone. Bientôt la diffusion dans nos banda. Et puis cigarette pour aux hommes toujours. Calatier, il y a Freddy Totiki, on a Tatilinda. Pour Bolingo bato cigarette, bolingo ya sukate o. Bolingo bato cigarette, bolingo ya sukate o. Oh bolingo ya bato diamba e bolingo ya sukate o. Bolingo ya bato cigarette, bolingo ya sukate. O bongo toko kutana wapi? O nasanae. O toko kutana wapi? O nasanae. Ça la vocale bien. Oh nasanae. Oh Nasanaye. 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 Coulez maintenant la vocale, coulez. Oh Nasanaye. Oh Papa Beto Nasanaye. Oh Nasanaye. Oh Lex Illumina Nasanaye. Oh Nasanaye. Oh Jojo Mandiki Sanaye. Oh Nasanaye. Oh Claudia Ikia Sanaye. Oh Nasanaye. Oh Roga Roga Nasanaye. Oh Nasanaye. Mama Nangai Jose Mondako. Oh Nasanaye. Oh Nasanaye. Oh Nasanaye. Oh Nasanaye. Oh Nasanaye. Oh Bitodi Nasanaye. Oh Nasanaye. Oh Balezi Nasanaye. Oh Nasanaye. Oh Shadraki Nasanaye. Peki Nangapeni. Oh Nasanaye. Oh Nasanaye. Bienvenue chez Exemple et Télévision Décaré Bachia Mobala Sango. Toujours dans le souci de vous servir, je suis là toujours chaque jour pour vous tenir compagnie, pour vous donner des informations à la source. Et comme vous les remarquez, comme vous les constatez, nous sommes à la République démocratique du Congo, précisément la capitale de Kinshasa. Nous sommes venus assister à une conférence de presse qui sera animée par l'un de nos artistes et comédiens au nom de Yamba Liosombo. Il nous a appelé pour nous faire voir sa nouvelle pièce théâtrale au nom de Allo Téléphone. Pourquoi pas aussi dans le studio. Je vous laisse le temps d'entrer à l'intérieur. Je vous fais vivre comment ça se passe à l'intérieur, comment ça va se dérouler, les questions. Enfin, les questions seront à nous, les réponses seront à Mado Sombo. Restez branchés ou restez connectés sur Exemple et Télévision. Vous aurez l'intégralité de cette conférence. De quand même Mado Sombo, Rolobanini, pas bien ça. Allo Téléphone, album, est-ce qu'il y a Mado Sombo, est-ce qu'il y a Allo Téléphone, est-ce que leur téléphone a fallu théâtre, est-ce qu'on aura des temps de poser toutes nos questions et vous aurez des réponses. Abonnez-vous massivement sur Exemple et Télévision, laissez vos commentaires, vos commentaires, vos j'aime et pourquoi pas aussi partager nos vidéos. Je vous laisse le temps on entre à l'intérieur pour vous faire voir comment se passe l'intégralité de cette conférence de presse qui sera animée par Freddy Balosombo. Suivez et on se retrouve juste après pour la désannonce de cette émission. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui, c'était là Freddy Balosombo. Vous comprenez qu'avec Freddy Balosombo, on a eu tout le temps de rire, tout ce que vous avez compris aussi, qui a sorti sur le soleil, qui tente, Linda pas qui présent à expliquer biso idée, il y a pièce théâtre na bango. Ce que moi j'ai aimé dans cette conférence d'aujourd'hui, Balosombo était vraiment, il était ouvert d'esprit à expliquer biso qu'est-ce que à proposer biso, à expliquer biso bolingo ya cigarette, bolingo ya cigarette sous kanango na sana. Donc
D'après conseil, on a si na bateau la cigarette, bateau la diamba cigarette et la malamu il faut kotika. Donc tous soutenir à lobby pays il y a 40 ans 40 ans ça s'est fait donc il a besoin de participation à tout nyonso. On ne sait pas le somba c'est qui c'est, on ne sait pas yamba le sombo à déstresser on ne sait pas appeler ça bonne humeur. Donc c'est l'occasion il y a soutenir yamba le sombo quand il est encore en vie à lobby boy. Alobi tangu azana bon moi bo sombela lopango bo sombela to akufi parce que so sombela après loi na et que ça a bien été je vous dis un grand merci donc rendez-vous est prise pour aller au téléphone rendez-vous est prise pour fan pour un album de cigarette donc consommer cigarette consommer en leur téléphone il y a bien somba le sombo tous en pour tout soutenir je dis un grand merci à tout le monde qui ont suivi cette vidéo en commençant par celui qu'on appelle le responsable de cette chaîne qui est M. Barezi Baza mais c'est le journaliste merci pour la confiance merci à Adjibi Lili merci à Adjibi Lili merci à Sia Habite à la perle, les dégâts matériels, moi ça pembe, moi c'est Mbiji. Je vous dis un grand merci. Abonnez-vous sur Exemple Télévision, laissez vos commentaires, vos j'aime et pourquoi pas se faisant un petit tour à côté de la masse télévision avec des caribachia. D'ici là, portez-vous bien et bon, c'est de programme sur l'antenne de Exemple Télévision. Au revoir. Beauté, Oisa Brand Cosmetics UK, Oisa produit un doto et l'on a rabatache. Sopilini Kosana thème, quoi ya bien, ya propre, Oisa produit un yakosela. Oyo eza pola maboko pour la batache ya makolope ba genou et ba coude oeza huile et kendaka na produit nzoto donc ce que vous intéressé au continue de ce message na WhatsApp. Voilà, bonjour, bonsoir. Batunion sur place Bogota la Bisso, Mbote Nabino. Partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez Exemple de Télévision, Barezi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barezi Baza, Exemple de Télévision, tout ça, les fondations Barezi Baza. Fondation Barezi Baza, Eza wana pona ko aider, pona ko sunga. Bato nyonso bazana ba problème bao nyonso bazana ba problème ezala ba problème mo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda kozo to banda ko kabola yango na ba orphelin na ba na bitike na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé o beta batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuve et tout to banda kabola na bango yo muto kozala toucher o banda kotala biso. Vous avez besoin de contribuer à pas 100 francs parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors sur un yo dev sanzambe bon mengona oyo zora to moi muki oyo zora kabula ngona bango alors to bando que rememela ya bango parce que ah exemple télévision les appenda exemple donc tozawana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, Yenem Taza, pendant touché dans les camarades Barezi, pourquoi pas 100 francs on a pris dans Zorato Kabola, on a banabiti qui est orphelin, to bando kita to bando ça la descente. Alors numéro na biso za affiché wana yom tozo ta la biso, ozana lamba, ozana carton bando tinda ba père ba chaussures ya bana ya ba âge nyonso osangisi kara to bando memela bango et pas na biso za en toute sincérité. Tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a Motema donc, nous tous a touché, accompagné de Yannick Chambawa, que Barezi Bazana contribué à la vision pour que tout aider les orphelins. Donc, nous tous côté la biso, on a besoin d'aider les orphelins, pour hésiter à bien biso, adresse à Kitoko Yangoyo, Exemple Télévision. Merci, 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 Fondation Yabino Yangoana, merci beaucoup. Voilà. Yassika Eye, Exemple Télévision et Boti Barezi Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci beaucoup à Fanatiko Bolingangaï. Barezi Baza TV. Donc BB TV. Et ça rien que pour la production de vos artistes comédiens. Kuna Bouandozo Kakaba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barezi Baza ya bino mopandi sango ya solo na salé bino Barezi Baza TV. Mama, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh c'est plein de savoir-faire en anglais. Oh lingara musalo na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barezi Baza TV. Place par comme s'abonner en rouge au cliquer qu'atteint au moins la cloche moko la notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner. Au cliquer on finit na toutes. Bon nous on va gag. Ba télé-réalité, il y a l'artiste. Ba vie réelle, il y a l'artiste.
ba télé surprise, il y a ba artiste, boandozwa, ba film congolais, il y a ba artiste. Donc, ils ont zéro bêtise, mais la préférée n'a changé comme à Barési Baza TV. Ba te belé ba retourner à zéro bêtise na longo la kiango. Et comme Barési Baza TV, mais zéro bêtise et zakuna. Donc, on n'a pas de bêtise. Zéro bêtise na kata Barési Baza TV. Pas de bêtises na kata Barési Baza TV. Bon, nous avons un film éducatif. Oh, bon, nous avons papa, maman, les qui banent dans le salon. Tout bon, oh. Barési Baza TV. Bon, ça n'a rien raté. Barési Baza TV, Bébé TV. Barési Baza TV, chaîne YouTube, nous actualité, théâtre congolais, film congolais, au Bourgogne, en bonne et difforme, car à la Katia. Barési Baza TV, abonnez-vous. Yopoyo qui sango, partagez sango. Yopoyo qui sango, partagez sango. Tout y a quatre exemples de télévision, boki m'appelle Mbangu, na Barési Baza télévision. Amoureux tu y a théâtre, tout botala SB TV, tout botala Belleville TV, tout botala Naomi Barcelone TV, Fanny Massoudi TV, chaîne tout est diffusé à théâtre, Leke TV, tout au diffusé à théâtre. Alors, boki mamba, boki s'abonner pe, il y a Barési Baza TV, il y a Sikaye, Barési Baza TV, l'excellence, c'est nous. Le savoir, c'est nous. Le bon travail, c'est nous. La qualité, c'est nous. Barési Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti, abonnez-vous. Je vous aime. Je vous aime. Abonnez-vous sur Barési Baza TV. Bye bye. Ceux qui transfèrent de l'argent régulièrement vers la RDC, il y a une nouvelle agence faite par notre sœur congolaise qui voit déjà le jour pour envoyer de l'argent en direct directement vers Kinshasa et c'est 24 heures sur 24. Pour ça, il faut contacter l'agence SMS de la sœur Sévérine Montua Sevastro. Et Europe, na Kinshasa, agence de transfert, il y a sire à domicile, batikelo par un ndap, et numéro par un téléphone. Maman Sévérine Montua Sevastro, assisi ma solo ara. Yo benga numéro na pension na Belgique, partout en Europe, au benga 0032 48 344 22 51. Yo benga kaka maman na biloka passe avant ni mbonga bibele na téléphone. Vous allez sur son Facebook et vous allez poser toutes les questions que vous voulez, vous aurez toutes les informations qu'il faut sur l'agence SMS. Allez, check. Yo benga kaka numéro ana. Merci na yo maman c'est Vastro. C'est véritable vrai chéri. Monsieur Wanyao, maman na bébé, ana tante, ya omenga batu mbongo. Asa wana kutute, awana Kinshasa kaka, numéro eza moko. Au pesi kuna. Bengi 00240 3 code mboka. RDC 89 031 62 86 batine le mbo. Ezala tepe komi. Taranga kisinjora kaka nandimi pour la sina swaki. Non, c'est dans qui quoi. Merci beaucoup. Je vous aime tous. Confiance kaka. Benga numéro 1 agence Yassir. Merci. Thank you. Thank you. Coucou mes yaya, mes mamans, mes papas, baya mes bali, baya basi binonyo, soit ma gros vision à bino. Je vous invite de vous abonner massivement à la chaîne YouTube Queen Joy B Official. Donc la Queen Joy B Official, toko le belanios et surtout mingi nos stars congolais quoi, nos artistes, nos actrices, nos acteurs, il est temps de valoriser notre culture. Donc malgré que bon français là passe donc je vous invite de vous abonner, vous serez pas d'ici. Donc quand même je pense que ça lit bien en français donc s'abonner à kaka donc bisous na bino. Exemple TV qui toque, rien à dire.
Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore comme il y a ça Peric boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Bibo s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque. Rien à dire. Yaya, Toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque. Rien à dire.